Difficulté za makasi papa na ngai baya basunga biso nzele za malamu te nasa to matiti na terminus yo makolo okodinda to ape na nzela malamu te nzela na biso o eza pena vraiment be donc soki pena tamboli yo moko ata buku mese na biso ki manteke ye moko ya kitata awa akotambo ata makolo te. Voilà, toza toujours awa na Armée du Sali devant porte ya SCC ya Mayemba. En tout cas, nzela oyo impraticable la ndenge moko osala tende na FC bino botala bino moko poto na katikati ya makadam. Voilà, botala bino moko donc toza na katikati ya makadam botala difficulté nini ba chauffeur bazo tambola nango awa na route ya 2e de République. En tout cas, eloko oyo zo sunga vraiment te ça pena pasi makasi botala bino moko. Voilà, donc eza pena pasi botala awa eziba oyo koyi kotape ngolo aboti pe bobandi pe ko pêcher bobaki pe filet bozupe ba la mer bono dame mais eza na makadam et ba oyo bozomona ba KS oyo eza kenon de rejoindre zolanga s'il vous plaît ba KS oyo bozomona oyo eza basala yango vraiment ezaka bien na ndenge longo bani mais eloko ye ko boma eza que nenge population ya Kimbanze wa utoloba eza c'est parce que batu ya régie des eaux ba ki kotia batio ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir très chers amis internet, la chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, internet Nabiso ainsi que téléspectateurs. On a confiance pour vous Sabiso. Pour la pena émission bandeli tisuka j'aime Nabino commentaire Nabino surtout et ça pena malam ne ba ka mingi boke ne bena mingi ko s'abonner OK tina cloche de notification comme ça émission c'est no comme la yo no mona ngo facilement et ceux qui s'abonner OK tina cloche de notification il y a Biso Podcast donc chaîne za yanga ya yo ya Biso sur Kongomani. Voilà, chers amis internet, je remercie mon équipe technique, donc na Sima Caméra, na Zabongona ingénieur Jordan, donc merci pour cette belle image. Quant à moi, votre humble serviteur, Watakin 24, le lion de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414. Donc, premièrement, avant que tu fasses un remercie à Tata Zame parce que Yem Tassali qui est un abino Tomo na sous mon collègue. Voilà, chers amis internet, donc Nazongi Jusu, na d'ici Kachangu, précisément, na Yesko Awa, na commune qui m'intègre l'autre fois, na Zala Kibongo, na l'Axai Bino Nzela, Bandi Bongo Dokolo, ti na Sainte-Thérèse, alors na Yesko Awa, na Zoba Nabongo, avenue Mobutu, si cimetière qui m'intègre, Kolaksabino, Nengenini, Misala, Salamaki, et puis na Nenge sous population, Bazol et la vraiment, alors, Benga Kibisone, Bakaka, TPZ Radio, donc TPZ Radio, donc l'issue du Kola, l'issue. Toujours comme on a ce comme aller mais tout l'axabino route à Kimbanze qui kobanda avenue Mobutu si na cimetière Kimbanze nengenini ezali tout l'axabino bon mon a bien quant à moi
na remercier vraiment bateau ba soutenir Wata King 24 donc le logo là les trucs d'affaires boss Roni Malunam boss King Malunam ainsi que boss Yannick Malunam sans oublier aussi notre sponsor mon vieux Charlie Wayingu il y a maman Coco Matatima 001 € dans l'ombre depuis Canada et grand merci aussi à mon papa Simon Foka Sati à Paris Massango Moulongo Maibike Silati maman Cécile maman Marie-Claire Mwanga de Moana Dallas na Paris on a un grand merci à vous voilà chers téléspectateurs donc nazana commune qui monte que dans l'Axabino nengenini nzela eketi na cimetière est-ce que zakara nebozomona awa tina suka tote tokoyebango à travers cette émission merci beaucoup restez toujours bon on se retrouve juste après merci. Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zate Uti musika esasal tokomi Ninga kolobe zate Ya kolobe zate Ninga kolobe zate Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso Tia kondima likolo na nyoso Po mosika to uti nini te to moni na nyoso To sali me kondi me koli Forever grateful I'm counting my blessing My way to a begin cause eleki mingi Likolo na seko lekaba Ute bande disi to benga mabalongi Always give thanks for the life I'm living The komeleng is like I'm watching a movie Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai Osali ya kokamo oduwa give in exchange Koma koyemisa ngai Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar Yebi solo kumuto pesa nankolo Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso opo na ntina nanga Ya motuya yo pesa nga ofere nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya mutima Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zate Uti musika esasal tokomi Ninga kolobe zate Ya kolobe zate Ninga kolobe zate Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zate Uti musika esasal tokomi Ninga kolobe zate Ya kolobe zate Ninga kolobe zate Matoye yoki miswe moni. Voilà, chers amis internautes, donc Nazaka toujours na commune qui monte que de moins na bandi bongo na dokoloana quoi na veni Mobutu tinazo matasko malembe na koma bongo na terminus ya qui monte que le sika route deuxième de République Suki. Alors awa sikoyo Nazaka vers Armée du Sali qui monte côté l'église à Sembaga. Alors population vraiment bazo souffrir makasi. Oh talibongo likambo ya nzela toujours. Oh talibongo likambo ya nzela qui mateka baza vraiment na population belé ba uta bongo ba quartier différents. Donc ba panga biela ba kifuta ba kamamulumba ba chumabwa en tout cas pona okoma bongo s'intéresse na minute oyo baza na difficulté ko sakana te ya ba moni TV za radio te ba betaki mbela ba benga biso to kita sur le terrain pour que to kotsa bongo na ndaka ba konti ko bazela bango solution yango naza bongo na ndeko Jordan to pousa na malembe to mata to laksa bango nzela ya Kimontek vers route deuxième de République ndenge ekomi en tout cas population ya Kimontek bazolela vraiment TV za radio te bino moko botala. Merci beaucoup. Voilà, comme je vous avais dit, chers amis téléspectateurs, donc Naza la commune qui monte 1 précisément d'ici qui a Tchangou vers route deuxième de République. Alors Nzela a vraiment coupé sa population pas si parce que qui monte est né à l'Obaréza dans 45 quartiers.
tozana Kimanteke 1 tozana Kimanteke 2 alors awa siko tozali naza non loin vers cimetière ya Kimanteke naza pena mama na biso ye pas nzinga awa pona solo pena mama nzela yo pena malami to kaye kozala bien mbote mama mbote papa na ngai comment na mama comment na ma fifi ma fille vandi wa pena Kimanteke na vanda na quartier Talangai OK kolonga Talangai tio comme place oteka o ba difficulté no kutala na nzela moko lelo difficulté za makasi papa na ngai baya basunga biso nzela za malamu te na sa to matiti na terminus yo makolo okodinda to ape na nzela malamu te nzela na biso o eza pena vraiment be donc soki pena tamboli yo moko ata buku mese na biso Kimanteke ye moko ya kitata awa akotambo ata makolo te ndozo mona bo transport eza te ka moto siko po uta ndaku ndeti biso poto uta na Talangai to ya Kimanteke to ya makolo poto uta kuna to ana mbonga moto te poto ya ti wenza ngandu to ya makolo ta yo moko tala population de ba otelengana babiloko oyo ozomona oyo ezala pena bien mais eza pena bien te ozomona na yango wana papa pena pardon mokonzi na biso tovota yo papa na ngai umela po kotikala libela na libela ya kosunga biso na nzela oyo baya kobongisela biso nzela toza pe na nzela te nzela eza ya kobeba makasi surtout na terminus nzela eza ya kobeba makasi eza pena ya kobeba makasi papa na ngai baya kobongisela biso kaka nzela to na biso neloko suyo oloba te nzela na biso oyo babandaki yango metande batiki busoto susu soma euti likolo ekita boko tambola te donc baya kobongisela biso nzela to anelo osuya oloba te papa na ngai tovota yo papa yo za papa abana basunga biso pena nzela ebonga biso ba mama tozwa mo transport tokomi foto kitaka ngandu tozwi transport ale tokei kitoko ezate ti dokolo nzela eza malamu te papa ya sunga biso atindela biso bato babandaki baya kosisa nzela oyo ndeke ezala malamu penza wana ke sunga biso ba mama makolo komaka boye babiate koma bima biso po ani kokendaka makolo kozongaka makolo yo zelaka tokoma ba 17 omona fulu emataka boye na passe ya transport pasi pena papa na ngai bosunga biso bamana bino bosunga biso tozonyokwama boya bongisela biso kaka nzela bamatila biso kaka mituka na biso euta kuna ekita à l'aise en tout cas kimia penze eza nango kimia pene eza o nazali nango yango wana. Merci beaucoup etake mama vatoka bwana yo tala caméra otina pena message moko etake mama et pas ya première dame ya mboka biso Congo mama Denise Nyakeru et pas ça mama na biso alors message no kotindela ye tango boso mona babiloko boye. En tout cas maman merci mingi mama na ngai mama Denise mama banebele mama biso toza pene na yo mama tala biso ba mama na yo tozolela nzela mama so ye na Kimanteke oyokela suba mama Kimanteke mawa mama ya kotala nde tozotambola makolo mama sunga biso ba mama sunga biso yokela biso mawa mama zala conseiller ya papa sola na papa baya kotela biso nzela surtout biso batozaka kuna nzela Talangai nzela ezate papa nzela ezate berosion tozoyeba te so tosuka boni mama sola na papa mama toza pona yo mabondeli pona yo mama tootio na maboko ya Nzambe mama zalaka toujours pene na ye biso mabondeli ebanda olanda yo kaka nsima puviki ke tozala na kimia bino mpe bozala na kimia merci onazali nango yango wana. Merci maman, le message est bien passé. Nasola pena maman mbote maman. Mbote papa yanga. Comment est maman? Comme la maman Gertrude Ndongo. Maman Gertrude Ndongo va na Kimanteke. La va na Kimanteke la cellule la quartier Sanga. Quartier Sanga toujours. OK, merci beaucoup. Koto sani okote ka bien otambola kaka. Na yeka koteka mwa manga nanga wana na nzela awa pote kuna ese koteka pinda ezate. Ya liboso tozana bito zate tozana difficulté liboso tozana wonja solo ezate. O na cimetière eza wonje tezaka bakwe pona kotekela. Wonje penza pona biso awa ezate. Ya mibale tozana insécurité pona nini courant ezate. Mai eza passe. Biso mai eleka euta lemba imbu régie ezo lekana. Mais na sanga mai ezate. Mai bakna tsiko na kimfuta la révolution. Siko baye na biso pe na esanga pati ya biso mai. Tozo souffrir mai ezate. Courant ezate. So toza mulili toza insécurité.
mais ok chef d'état lobi ke courant contre la province nyonso ba quartier nyonso mais biso na esanga to sana courant te ayo ke la biso mabase ministre oya énergie sa nini ati la biso courant na esanga esuka na prince na Bel Air mais ba quartier na ba cellule mususu courant ezate na Bel Air pesa kaka a kwa moko kaka na suka na prince mais côté etika ino so courant ezate yato oseka chef de l'état atala aya ko visiter na nanu na esanga nanu bateli biso la police oyo ya proximité ezali esila mosala yango malamu kasi ndelo eza mpasi mpona biso courant eza te toza molili toza na kati ya capitale po badepute ovota mosala nini bakosalela mpona biso yango wana bakende koloba oyo ya provinciali bakende kokota makambo na biso mpo basila biso courant na kati ya esanga. Merci mingi toyoko lobela makambo ya nzela alors ndenge olongwe na tala ngai po koma oyaki na moyen nini toyaka na transport oza na mbongo yo na moto banda kuna ti na prince ofuti 1000 francs soki oza na koli ofuti 2000 francs pozwa kuna na terminus na maba oya koto mpe ofufuta transport ozaka na commune moko kaka commune moko mpe quartier kaka ya mwa badifférent quartier yango toyosenga basala biso nzela omoi tozalaki na nzela ti na terminus transport ya biso ezakouta zandu ti awa transport uta gambela ezakoya awa ezouta gambela ezosasa biso sikoyo bio transport tokomona passe ya transport heureusement ke bana ba 2 pine na 3 pine bakoma kosalisa biso na transport tozomona passe nzela eza te bana baboka mabanga basalaka te tala ngomba tala fulu kuna nde ezali yango na mama Denise osenga mama Denise yo ozaka na papa na chambre sola na papa atala likambo mana mama saka na bana na buti papa asaka soki lisolo atala bana kuna bazolela bakwe nyonso tovota ye ndenge azali beto tovota ye asa mwana mboka atala susi ya bana na ye yango wana. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs. Donc population ya Kimbanteke bazolela pena makasi na sola pena mama nanga nzela vraiment exacté nzela vraiment exacté la route à deuxième de République est vraiment impraticable na nenga kosaka na kutute donc il fallait pas appeler avec un partenaire idéologie mais bango bazolela kaka trop nzela exacté. Mbote mama mbote papa comment nanga kombo nanga tete mama tete uti boy na uti liberté oh memezani mwamba oteka ngwapi ndako eza wapi na douane ndako eza na douane arrêt douane avenue nini Madimba avenue Madimba ezaka ngambo be ngambo tozali ngambo tozali OK d'accord oye ndenge nzela kitoko nzela eza mabe cimetière eza te na bandi banda liberté ti kimbuta makolo banda kimbuta banda bitabe ti kimbuta nazwi wenze bakiti biso kuna tozwaka makotala nzela eza te makolo bebi donc ozwaka na kilo moye te biso toza na susi nzela na biso ebonga biso Kimbanteke babosa na biso banda kala toyebeli nde toyaba mike ka boye ebongaka te Kimbanteke biso batia biso ka te batia biso mpe ka na nzela na biso oyo tokobanda cimetière kuna ti kuna tokozwa transport tozwaka na susi nzela na biso mai courant courant kudase kuta menzela bana bazoke classe makolo bazozwa moto bazozwa te transport eza te nga susi na ngai yango na papa. OK merci beaucoup mama zana kilo bakoma na ndako en tout cas eloko oyo boki ndenge population ya Kimbanteke bazoloba en tout cas bazana toujours na difficulté ya transport bango transport vraiment ta kuna mama esali na pasi azoba ke non Kimbanteke babosana bango numéro 1 ya commune ya Kimbanteke excellence bourgmestre papa nanga nabengaka ye papa ya bana ebele papa Jansi numéro 1 ya commune ya Kimbanteke en tout cas koya pena na lombango eloko tozokuta nango partout maintes fois regardez vous-même babiloko autant tozoloba salubrité oyo après bokoya kokondamner bourgmestre et après boya condamner ba chef du quartier boya condamner ba chef de rue OK babiloko boyo eza ke na population biso moko ne tozotape bosoto besika oyo tovandi siko boye vula soki beti mai moeleka kutu eza te en tout cas eloko eza pasi pe mawa toyeba ndeni ya kobatela babiloko na biso eza vraiment important makasi alors ndeko Jordan tomata sumuke tokoma vers à main ti esiko api tokosuka merci.
Bonjour papa. Bonjour papa. Comment on est papa? Comme on a Pierre Roger. Pierre Roger boula Nzela. Ah papa Nzela on a boula ngo. La difficulté ni bozala ngo Nzela. Yo zo mona. Là le bago duta. Yo zo mona to ke kuna mona ne kameli nge koya. Bongo ne na ebite so ba sa nini. Kameli koya nani bongo ba ya obongisa to ebite. Nzela contrôle technique. Voilà donc tous a toujours à la Kimanté de deuxième. Contrôle technique lobby contrôle technique. 80 $90. Au point ça Nzela. Ok, bah tu vas voir maintenant méchant au Saranate. Nzela est vraiment mabé, Nzela est vraiment mabé au Saranate. Nzela est vraiment impraticable. Et alors, tous les poussent à la caméra, les manières là-bas, Bino, Naza toujours na commune qui monte que Nzela vraiment ils ont beba, Nzela peine à beba au Saranate, n'enga j'ai écouté. Bota la Bino mona, tini nanu, bota nanu, comme à Ramunengeza, na sur la peine en Ganchofa. Mote papa. Comment na papa? Bon papa Matondo. Matondo, va le bien à Kimbatega. Na va na Kimbatega. Na quartier ni. Quartier Bambouma. Quartier Bambouma. Merci tout le monde na plan boy. Car je suis pas entonné. Ah papa. Donyo ma kasi hapo na Nzela o. Nzela Kimbatega depuis bana ko sala ngo so ba ye bazongi. Tabzo nga chauffeur atala. Donc camion ba température ko matadon ko zachete. Muke olongo daté ba beti mai, muke olongo daté ba beti mai. Donc do souffrir. Tandis que c'est un contrôle technique, mais banzela malamu ezate. Il y a un moment où chauffeur belé, bah on reçu mais pourquoi parce que sur la zone pas de zone sous. Parce que ces pièces donc pas de zone sous. Il y a vraiment comment décourager ma casse na Milan na biso rozali. Passer à ma casse, vraiment passer à ma surtout nzela nzela nigeza. Nzela. Est-ce que bato vraiment bonne tika tu na mboka mongo bonne to mboka papaya, tandis to na mboka na biso moko. C'est un peu ça. Mais tu connais déjà le gars la contrôle technique? Na les gars déjà, na les gars qui. Ah, au foot qui fait déjà bah toi non c'est normal. Qui na foot pas dans la garage na la stade document. OK. Sikoyo, t'as la caméra au kolo banini. Ming na excellence numéro 1, il y a ville pour faire Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Luba kindenga ba keno. Kinshasa et so bon na 24 communes. Mais awa te kopana raté. Et si la karaté. Et si la karaté. Et là on sait que à tout à raisonner peu bana Kimbantseke. Pour Kimbantseke, a mega peu acha comité de suivi pour na misala. Donc là on a rôle banega yango na parce que koto lembi bango de to lembi. Et comment vous sur ba niveau mobo so de moni ba ja ba bano ba Nzela to brutaliser bango. Donc à c'est l'effort ne ba sa bangingi, ne ba sa ba victoire. Donc ba ya ben Kimbantseke vraiment parce que les autres sont difficiles Nzela. Et Nzela pour placer ma casse koto. Mais vraiment Ambe un peu que tu as comité de suivi pour ce bassin Nzela, balandela biso pour et ça va pas mieux. Merci beaucoup chef Oko Baksailoba à propos pour Nzela. Bonjour d'abord. Bonjour. Comment on est? On a Neymar. Neymar, vous avez posé un mabélé ko to mo na secteur. Na ko chauffeur na kuma moto so tayi ba masanga bango ba ve ba moi. Maintenant chauffeur à moto Nzela bo ke na onne nota mo na onne. Matana vona Neymar. Ebi ke bilo ba moto bo lo ba fort. Okisi vo bakanyo moto. TV bakanga bango loto mais na moni bino wana musika ona ye poto lo bila banzela o ponzela o ve ele mi réside so mta ya buka mo mais solution moko te elo te do na ebi goute do moto mi passe à to mo souffrir ba transmission mo be ba biso a do na ebi goute ce qui va batala pe mission o so batala ngo pété do na ebi te pour na biso population to souffrir fort. Donc mingi zate fo ba sala so Nzela nde baloba fo ba buka fo ba fongola pe Nzela ngo Nzela pe so ba sali o ezaki important za nini Nzela to senga Nzela fongwama po transport biso pe ba moteur to pema po nde ti betala na ngamba biso bozo na image na nde ti kamera munene bo eza manevre a nde ti be kamera munene wana o mona wana eza ka manevre a donc eza un peu difficile mbula so ebeti poto donc nde ti ngana victime na momentel Nzela poto luka mbongo a de 3 heures ti ba minuit poto za a pour na ko aider population po biso pe musa to sala ka ngwana mais Nzela nde eza bien te ba zisu bata mikanda ba teka na Nzela ekufa o non yana ba te soki ministre transport nga zala to zala rati domingo lobete ngwana ba bungisa so Nzela chef on to sen. Merci beaucoup chef Oko à l'intervention. Bonjour d'abord. Bonjour. Comment on est papa? Rossi. Papa Rossi avant na Kimateke quartier. Na quartier Mangana. Voilà de ko ba mingi Nzela. To pour ça se boyer. De ko ba mingi likambo etali pena Nzela. Oza pe mwana ya Mangana eza je crois que eza musika pena te na makadam route 2e de République. Alors to bo mona ba biloko boyer. Mwana mabele lobela bino ndeni.
Et ça là biso passe ya trop parce que nzela oyo ezalaka bien. Ezaki kitoko babongisa yango pa deuxième région bongisa nzela oyo. Tu veux comment que il y a 3 ans, 2 ans tout le monde va te régir des eaux ba isa biso ba watsa bacho après ba ko bongisa. Batsa bacho ba kenda ba abandonner nzela. Après tout le monde ba chinois ba ye ba bandi nango ba na dokolo ba komiti kuna basi basfaltaki da nzela mais banda wenze ti likolo awa ti côté bo cimetière nzela ya kokufa makasi population toujours souffrir yo mo talaka mbula soke beti talaka nzela est impraticable yango to senga na bakonzi biso pe côté to za ba congolais to na droit ya kozala à l'aise na mboka na biso ko tambola kimia nzela malamu poneti transport boya ka sute vu que nzela beba ba mituka o fa ya ko sunga biso côté même na centre ville et ya ka sute to za ko souffrir. Ceux qui ont 3 pinettes, na ba moto te mbele passe. Donc l'état ata la pena kotoyo régit déjà la carabiso que atie ba cho akoya ko bongisa nzela azonga te. Te bibita za na contribution na été. Mais ezaka bango na bango l'état ba ko bongisa nzela. Tozo souffrir. Population baza na passe, ba na classe pour bazo ba kende ba classe, transport passe. Tala bana tala, ba uzela ba transport ezati. Nzela est impraticable. Donc en tout cas gouvernement provincial papa Daniel Bumba atala pena koto ndenge to mona zotala na ba commune mususu atala pe kimbantseke atala pe biso donc d'autres sengi pena batala nzela oyo ezali nzela oyo ezali principal elongwe bana njili et parcours kimbantseke ti cimetière et kenda ti nzela oyo donc ndenge ya praticable bezo pesa biso passe. Donc vraiment to sengi na papa Daniel Bumba atala pe awa gouvernement provincial botala pe biso koto to zali pe ba congolais que ça besoin de vaguer librement. C'est les gens qui ont commis tout le centre ville et qui ont besoin de se faire. Et l'autre c'est merci beaucoup en tout cas, chers amis téléspectateurs. Donc c'est là et ça vraiment impraticable. Il y a un praticable vraiment. C'est là ça bien té. Ça peut ma bé à Rosarana coûte. Donc bilan besoin mona minga lo ba coûte té. Donc to ça na ba yike to so na ba. Merci beaucoup. Voilà, Mbote papa. Mbote papa nangai. Comment est papa? Comment nangai Gilles. Papa Gilles, moi kimbatseke pe. Bon, na bota miawa na kolia mena minute na zana kimbatseke te na koma nanga potentiel. OK. Mais ozaka bota mi awa koli awa mena minute yo ozana yo na commune ya Ntele. Voilà. Salam tembe minga kuna. D'accord. Est-ce que Nzela otika ngo boy? Ah, Nzela na tika ngo boyete. Na tika Nzela boyete Nzela zalaki nango bien. Mais tellement na déplacement à Kalatala kaba agende komi na koma chauffeur na kumbaka na ngai nde nzele beba nzele ezalaki boite beba vraiment nzele beba makasi na ebite na kati wana koma ke bazo sala ngome banda bazo sa so tali banda Sainte-Thérèse ti donc koto nyonso so comme tina na cimetière Antoine Zeleza mabe banda ka bazaye ko boka mama banga ndo so mona ka bazo sala banda na tisiko bayaka te lo mote même biso ba chauffeur tozo souffrir tana minute au camion na e koto population ezebele na esiko pona tikela ba na tika ba jiba dépendre des alors quand quand tozo memango ngabla zo memango pourquoi armée ko bana Sainte-Thérèse o ino ndeni to ya gande ngwana male mabul ba flaque d'eau wana donc zo essentiel biloko bato sanini e koma kaka po quand même population côté ça mais seconde naza fona ke tikuna moya ke desate koto nzela mabe makaso ke ikamne ko yango mona telemi awa to bengi kolo biloko po waluka moya ya kozwa biloko na devient même banzela kati boy esimbité. OK, message de copé c'est que tsofa po bazo to bala biloko non contrôle technique permis et tout consort là message no connaissez en tout cas ndenge bazo seré biso pona ba contrôle technique net biso eza compagnie contrôle technique OK ba permis peut déjà si to suis nako l'action mais ba sunga pe banzela za la bien po ba place au bato population ezali peuple ezali to côté la bango pe babilo net so bazo tika nzela boy bazo ba simi l'état zo ki penzela te ndezana tozo tena na bana moto tala kutu ba uti obuka nga rétroviseur bozo mona kende no eza mabeso ko babilo ke bandoko makuna ndeni l'état sunga penza sunga biso acha aluka moy balandela nzela o ici la po ba kamne bandoko mati ba niveau na pona okotsa ba comme ça babilo mais na ndenge ba contrôle technique makamnyo so ndenge ba seré biso pona yango biso pe population de tolé la pona nzela ba tia penzela o maboko kwesi. D'accord, merci beaucoup papa, le message est bien passé. Merci. Voilà, Toza toujours à Armée du Sali.
devant porte ya SC Yanda Mayemba. En tout cas, nzela oyo impraticable la ndenge moko osala tende na FC bino. Botala bino moko poto na katikati ya makadam. En tout cas, route oyo za vraiment ya kobeba makasi. Botala ndenge bana moto bazotambola na ba difficulté ya kosala na kutu te. Nzela pene za malonga kutu te, eza vraiment bien te. Voilà, bozomona bino moko. Nzela pene mabe makasi ya kosala te. Bolanda bino moko avec civilité. Merci. Voilà, botala bino moko. Donc tozana katikati ya makadam. Botala difficulté nini ba chauffeur bazo tambola nango awa na route ya 2e de République. En tout cas, eloko oyo zo sunga vraiment te ça pena pasi makasi botala bino moko. Makadam eza pena ya kobukana. Eza pena ya kobukana nenga mokie kutu te. Donc totelemi vraiment na katikati ya makadam. Population qui Kimbateke bazolela parce que Kimbateke bango bazaka bongo na 24 communes, bazana pardon bazana 48 quartiers. Bazana 48 quartiers, tozana ba Mbola, tozana ba Kifuta, tozana ba Chumba, ba quartiers belé tina 45 quartiers. Alors population oyo imatara likolo vers cimetière Kimbateke, les ala pena tellement ébélé à Rosagalate, transport exacté, ba comment otambolaka makolo ti komata bango mawala. En tout cas, ils ont vraiment été la peine pas si il y a une population bazobeta pena mbela bazobeta pena c'était pas ya excellence numéro 1 à ville province de Kinshasa papa Daniel Bumba Lubaki. Alors kolandela bango vraiment makambo oyo ya kozala pena bien makadame zonga na ndenge longo bani bino bomuni donc bozomona tala DCS tu la tala ndé ba otambola na difficulté donc soka salika erreur mukie baza mobimbati na c'est vraiment en tout cas eloko oyo eza pasi excellence numéro 1 ya commune Kimbateke il a bien accueilli papa ya bana papa Jansi en tout cas ko tambola pe na commune yo et ko za pena malo mingi la batu ba no loba vraiment trop te donc otala bino moko nzela ndenge ebebi à suivre. Merci. Voilà chers amis téléspectateurs na komisiko awa vers terminus ya Kimbateke. Donc Kimbateke cimetière au monde bon abandana na bino ko banda avenue Mobutu na bino maleme tina komi awa na terminus donc na terminus ndeko Jordan mais quand on balancer avant que tout le bela pena suka likamleso hoteli awa mokalelo o me kana ko balancer ta na ndenge bandeko ba telemi wana ndenge bandeko ba telemi en tout cas eza pasi pe mawa transport toujours et comme il y a moteur de pneus transport toujours moteur de pneus ba moto exaté pardon transport exaté banzela parce que nzela eza mabe et yango bomoni bandeko bazoko vraiment ko bamituka comment ba transport 4 pneus disons 4 pneus ezoyate ba 40 mona ba 17 ba splitter ba yas donc ezoyate nyonso wana eza pona nzela c'est parce que nzela eza malonga te et yango bomoni bongo difficulté makasi bayaya bazoko même pas ko sala ba sala tala ndenge malonga te. En tout cas eloko oyo sunga vraiment te ça pena pasi ndenge excellence numéro 1 ya ville province de Kinshasa auta ko lobake no Kinshasa so bonga alors to lingi bonga bongo na 24 communes et bonga bongo na 24 communes vraiment donc la population ya Kimbateke bazolela kotala na sima ya Jordan eza quartier moko za wana eza tellement vaste bakabola yango kuto to benga bongo quartier Kifuta lele koma ba révolution koma ba Mbola alors mopanzi kuna pe car toujours na sima ba voisin ya quartier Kifuta eza bongo quartier to bengaka esanga talangai baza pe na population moko ya kosakana te. Alors po balongo awe sika nazali bakoma kaka na marché ngando siko to uti baza na ba difficulté mo ya kosakana te baza pena na difficulté makasi et yango bomoni molobe na bino mona bitina bino watakini 24 les lions de la presse congolaise akitaki sur le terrain pour kina la kisabino nzela ya route ya 2e de République nenge e komi mabe ya kosakana te donc pas si vraiment botala bino moko ba mai vraiment il a pena mabe makasi ya kosakana te ba mai vraiment ya kosakana te bozomona bino moko botala ndenge bato bazoya bota ndenge bato bazotambola ezosunga vraiment te. En tout cas eloko yo eza vraiment passé ezosilisa na maloba kotala souci ya population ndenge bazo souffrir. En tout cas ezosala pena passé na tikeli bino sikoyo
mwangonga mokie botala bino moko nzela et puis bosala analyse bokoma ngona ba commentaire bana kimanteke ya tongo oyo babima kala kala baza bongo libanda ya mboka bokoma na ba commentaire parce que tu dis que émission oyo plus suivi chaîne oyo plus suivi na monde entier. Alors na linga vraiment bana kimanteke ba notable ba kimba villoise en tout cas na remarqué bino vraiment na commentaire que botala ki vraiment émission na bino oyo botala bino moko ndenge nzela la bino ekomi mais awa ezaki bote bolanda bino moko. Merci. Mbote papa? Ah mbote père. Comment est papa? 70 moto matinta malemba te. Ah 70 moto matinta malemba te. 70 moto matinta malemba te. Yeyo. Eliko lobani. Donc ngai nde papa bango. Ah. Merci beaucoup bula kanzela o. Nzela na biso yango to bula kanzela o nde tokendaka boye tokendaka Kimbuta Sainte-Thérèse ba quartier Lwemba Victoire pe tokendaka. OK. So pe to mati boye tokendaka Kifuta Talangai Lubwako. Nji brasserie. Voilà. Maintenant lelo nzela bino na komi bino ba chauffeur bozo mais maintenant d'abord ba client ndenge nini et puis bino mo bozo tambusa pe ba mituka la bino ndenge nini. Bon yo moko o mona ya commenter zate donc yo moko déjà après épreuve à l'appui o mona de sinzela ngoto sala boye fort si tout temps mon pe to ke la ba client ndeti na minute so to kitaka boye 3000 to matape boye 3000 mais ezala na 1500 2000 pe soki babuto ekomi mais na minute façon to nyo kwa mana ba client ndeti kala te masama uto kwesa mama mo boye na bana kana mai wana ba uto ko ya kala te donc nzela za vraiment boye babandaka nzela ngo bien mais to comprendre te basuka ka wenze ti lelo kaka boye nengo mona to sala boye ba mongo ngo pe to lia te to sombaka bakisa bokoko po e morai de lobinga e tozo kemba fort tozo nyo kwa mavoma donc excès de kodenda e moro pe zo beta bino kinazo ebisa yo tozo nyo kwa mafort e moro donc mongo to zo na biso mais to lia ngo te to sombaka bakisa bokoko. Donc, tout souffrir vraiment. Et là, on a très capital. Nous avons que non, que la population mawa, ceux qui t'ont dit qu'ils n'ont bien, bah non fouta de Kimbateke awa, ti s'intéresse 1500. Mais le commis que l'on a placé au Tosali, ti s'intéresse 3000. Donc si bah fouta 3000 wana, ils ont rapport na difficulté nzela. Donc tamona mawa, dona mawa vraiment nzela za bien, qui t'onio quoi ma vraiment. Donc t'onio quoi ma maras. Malgré ba 3000 euros to zongo mais to liango te to so maka bakisa bokoko pona ka emorai. Ah yope yobi bena journée mais bena bo sombika ki se moroid na ko saote nazo ebisao na ebiso bala on to liango te do to so maka bakisa bokoko do emoro fort. Voilà ce que bani na ndenge numéro 1 à ville province à Kinshasa. Papa na biso excellence Daniel Ebumba Lubaki yena benga ga papa ya bana belé nenga ba keno Kinshasa ezo bonga partout yo sala centre ville et otambolo zo mona pa commune mususu pe bazo sala pe banzela ki toko ba tsapena ba beto ki toko alors bino a ba sala te tango zo mona nengo na taki mona mabele et ça bino ne bon toni ko ma mais on no senga pas père na ko lo ba pe v poisane yaya mais papa etake mokonzi ata bisoka ata la kana biso ya lo ba ke note ki ça c'est bon ba koto musu c'est bongi mais koto na biso vraiment nanu te jusqu'à nos jours ata bisoka et ça la biso bien fort so ata bisoka totondi ka matondo ata bisoka et ça la biso bien fort so ata bisoka. Merci beaucoup Manema 70 moto yakala merci beaucoup mbote papa mbote hein bangsinga ya idi on tekolo na ye on tekolo ya koko idi tekolo idi aux exceptions caméra te la jeu déjà ah na waki malobolobi de bien pénaté. OK na bi aux exceptions caméra te tekolo ya idi ah na banga bino mabe teko banga te nga zoki sipona beta bano nyosto bula na bango boy pona za na kanda ne mamba etambolela. OK merci beaucoup ye poza chauffeur à moto bula nzela oyo ne ozomona banzela oyo zolo banene esalo d'abord neni etake mwana mboka Congo mani bon ya moto ya eloko koloba eza boye tozo sepela ndenge mokonza mboka azomeka bunda tout le monde a déjà 13 presque ezalaka te tout le monde déjà presque ban déjà au côté la 13 na nzela njili brasserie pe tiko tama nzanza kuna ba presque déjà bandi ya ko salama biso pe déjà malgré baton mikolo mo en œuvre mais banda ko matama moké
félicitations dans le monde tout na mambo ozo sala pe sabiso pena plaisir pe mbala sima pe mbala elanda to sepela et bagisa masusu do ki ba manda soka tsekala ye moko pour di bon wana nzambe moko ayeba mais on tozo mona en tout cas félicitations. Maintenant, félicitations, oui, parce que mon Banzela, M. Bossala, là, aux alentours, féliciter pour aux hommes, on a mis sur nous. Maintenant, bien le monde, là, au Bossala, et ça m'a bé. Et quoi le bandé, alors? Bon, dès que Banzela, oyo, les bossons, on a au Sala Kotoyo, et ça l'a soit des assos chinois. Après, et sous soupa, au fait des dos qui basalango, dans le département marocain. Bato banda ki liboso batika ki. Pe bato mi balende ba wasu ko kata awa. Tozo c'est la bango bazonga sus ko basa déjà na projet, faut bazonga. Ah. Maintenant septembre manima moto tolo ba awa keno. Azo ki la ba client mawa à l'époque so tant on les akibe on a foutu à 1500 mais le commis 3000 francs. Alors, et tant que tu as vu que nous avons fait de la peine bien été bon comme il veut pas si. Alors beaucoup ça ta réduction a pris vraiment. Biso ko ça la réduction a pris par rapport ya Banzela na biso oyo. Toko ça réduction Banzela malunga te donc faut ça ka likolo pour na ba ndenge Banzela zaleli. Donc ndenge bote hausse de prix voilà et ça volonté la binoté mais c'est parce que Nzela za bien te. Pour Nzela za bien te. Bon ndeti biso de boulaka mabele. Na mabele Banzela zo bukana da Banzela komi ya kota bima donc donc ça kana prix oza ke sengeli tani na za. Nazo mambloka oza ke rosunga bangulu likolo et sunga basoso. Ce qu'on a kemba na Banzela donc fona taka après moko boy faza très élevé. Donc il y a moteur à c'est ça souté na suki wana. Merci beaucoup Tekolo Yaidi. Merci chers amis téléspectateurs donc voilà naza toujours na commune Kimanteke ndeko Jordan moni ba mai oyo ezo utabongo na ba terrasse ezo yati ezo kotaka awa na makadam ezo vandaka wana et puis ezo créer ba poto nzela vraiment eza bien té impraticable en tout cas eza participer mawa et lors oyo faut kolandela ba pena bien po bazonga na ndenge longo bani et oza pena malambi. Merci beaucoup. Restez toujours branchés sur cette chaîne et on se touche juste après. Merci. Voilà, donc les appels n'ont pas si beau tel awa et ziba oyo ko yiko tape ngolo a botipe bo banipe ko pêcher bo ki pe filer bo zupe ba la mer bo no dame. Mais eza na makadam et ba oyo bozomo na bakaes oyo eza kenon de rejoindre zolanga s'il vous plaît. Bakaes o bozomona oyo eza basala yango vraiment ezaka bien na ndenge longo bani mais eloko ye ko boma eza ke ndenge population ya Kimanteke ba utoloba eza c'est parce que batu ya régie des eaux ba ki ko tia batio et yango nzela na bango e baby voilà botala bino mona no difficulté makasi ba mituka ndenge zo tambola même ba grand car bazoko même pas koleka. Donc nzela vraiment exaté. Voilà. Pour mon avis, malem, c'est parce que nzela za malonga te ko bana Sainte-Thérèse ti cimetière ya Kimanteke awa nzela vraiment ça est praticable ya rosara na kotuté ils appellent mabe ba poto o siko za ke ba tu peux bazote ka pe biloko kolia ka place wana. Ba te ka biloko kolia pe ka place wana. Mais tu malaria bangungi soki tokomika pourquoi ngungi za rapena makasa ko tapena ndako pesa biso ba malaria. Alors toza pena pandémie Covid-19 toza na imports tobi imports eza pena mabe zodi ki sa kututé mais ezo utabongo na bosoto et talasco population baso vivre place yango bosoto ezali en tout cas eloko et ça pena mabe makasi lisu likola lisu biso na bango toujours tolobi ti bakoyoka. Kotala nzela ndenge ezali hapo topona ngo. Ewaka tawa sile boy. Refuza na mola te.
ça va, je peux le faire. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous venons à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Donc, nous sommes vendredi 28 novembre 2025. Donc, comme déjà 15h de Kinshasa. Alors, on a vu que vous avez belé le bossa itando iké qu'on a bon magazine à l'élo. Oh, botina qui bon moka molobe nabino na ya awana commune Kimbanse qui précisément d'ici à Tchangou et Sikowa pina ikolobe la route deuxième de République. En tout cas, ezapena ma bemakasi, ezapena ma bemakasi. En tout cas, on a un commentaire na bana Kimbanse qui a tongo et vous appelez malami donc on a remercié l'équipe technique d'anga na sima caméra na zaki bon ingénieur Jordan. Merci pour cette belle image. Un grand merci aussi à mon sponsor privé mon frère Charlie Wayungu et à Maman Coco Machatima 001 pour votre assistance. Merci beaucoup. Et un grand merci aussi à les trio d'affaires Batumoro bien Maman Laura Chou, Maman Abane Belé. Sans but aussi Sarkozy Mopao muta comme ça avion wa Sarko Mopao. Il y a Matete. Un grand merci aussi à les amis de Watakin 24 depuis Turquie, Papa Simon Fouaka. Massang Moulon m'a biqué si la tête. Il y a Maman Cécile. Un grand merci aussi à mon vieux trésor lieutenant de l'homme à 500 000 valises à Bilamba. Bonne ça la conseil à Bino et ça la pena malan mingi. Boza pété, boza la ka na chaîne yo. Qui n'est pas qu'on s'abonner massivement, qui tient la cloche de notification, comme ça, l'émission va nous communiquer comme la yo et ça pénal malaming de Bana Hollande, Mana Pessu Nambota trop, Sœur Nangala, Sœur Clarisse, beau-frère Nanga Jérémy ainsi que notre pasteur, mon vieux Derle Mituvova. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te yakoloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika